King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.King France Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes sur King France Télévision, meilleur canal d'actualité. Chaîne qui est bien, mais Bangonde Tembe, oh wapi. King France Télévision, meilleur canal. Nakati ya Afrika ingele, midimami na bandeko ba Congolais, bandeko ba Sud-Africain. Bandimi King France Télévision, chaîne ya ba Congolais, chaîne ya ba diaspora, chaîne ya bana, chaîne oyo esala batu ebele na kati ya mboka oyo. Mesdames, demoiselles et messieurs, na kati émission bino King France Télévision, to solo la sur l'actualité. Face à l'actualité, c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir des actualités qui se passent au Congo, mon pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on parle sur l'actualité musicale dans cette émission, mesdames et messieurs. Moi, c'est votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Atonda Nakati na Kibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Babila Telamba Koma, Nakuzu Ozali Mobimba, Nakuzu Mer, couturier congolais, Avazaramoka, Wakata Afrika Ngelelo, a 8 trophées, a mérité Kozala Mer, couturier, passé à Kotonga Bilamba. Yakitoko Owapi. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup na maître Jaguar Liko Fiangombe, merci beaucoup na AC Milan. AC Milan, ça dit AC Milan, ça perd Yakitoko, Yamogo Lata Yakitoko, Nani Alata Lola, AC Milan, Akolata Bilamba, Bakoma Nakuzu, c'est-à-dire Azam Mobimba. Owapi, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup na Francis Kanabor, pourquoi pas na maman Adèle Yombo, maman Ndima Kova na bana baboa kama ba autiste ba trisomie bana bazanga tina. Mesdames, demoiselles et messieurs, à travers cette émission to roloba sur actualité ndenge Fabregas et Metinoir ba misien ba uti okimaye mais lelo ba récupérer mon corps motona santé ba uti ko récupérer mais frappe oyo azui en tout cas bandeko nanga o bokimaki bosa l'effort bomona na te poso bomona ni humiliation na nou ya fimbu bolapa ndenge ezalaka. Mesdames, demoiselles et messieurs, tokobeta moi li solo ya bandeko ba musicien ya Fabregas ndenge bakimiye esali pasi pe mawa. Mesdames, demoiselles et messieurs, tout le monde ndeko mobali ya Congoli bandeko ba Congolais na Kinshasa bandeko abetaka na ye groupe Villa Nova ya Yemoko brigade Fabregas pardon. Le métier noir alongoli bandeko ba Congolais na Kinshasa aye na bango na mboka Lyon concert na liboso raté ya mibale après kobetama ba musicien ba sauter ba mire deuxième niveau ba occupé te na robuka na ba occupé te ke téléphone kwei topé na bosani lamba tout la mwisi ya zaza bandeko tout bakimi après un jour moko ya concert na ba séjour na mokutu et koki na France te mais bakimi batiki président la bango Fabregas Yemoko. Mesdames et messieurs, to éviter to luka to benga pour to ba soki pe l'aide du maître Patrick Bekam so pe bakimi so pe azali kaka to luka to bango bakangi musicien moko sente abetaka sente bakangi abatami pe alali na ndako moko boye bandeko ka ba Congolais nde na lobaka kimote mo mabende ezaka na Congolais ba reveseye place à la kanga batamaki bakangi frappe oyo azwaki en tout cas na évité ba refouler déjà je crois lobby bako refouler parce que zaki na tentative ya otikala na mboka ya bato Fabregas tanga memi bango abotola bango ba passeport. Mesdames et messieurs, parce que confiance parce que mingi entre bango zambala liboso na Patrick Bekam mbala liboso na ye akende poto ezaki jour wana. Mesdames et messieurs, bakomi Fabregas azwi ba passeport na bango ndenge ezalaka croyant que ndenge Fabregas azwi ba passeport na bango eza assurance que assuré ba okimate. Ok lelo ngunde bora masu na passeport te ngunde ezaka na fudi si ngunde foki na passeport ngunda na poto ata passeport eza te mto bora ngunda. Des danseuses bakimi bayokani donc zaki ku monter donc comment préparer ba préparer déjà depuis Kinshasa que ceux to komi na poto to zonga susté parce que passe ya Kinshasa et les kiming. Mesdames et messieurs, na politique to ke na bino 2023 en tout cas aux politiciens aux combattants s'abonner à passer to ko panza marambo ko le na mboka na biso
parce que l'émission tolobelaka ya malamu to sepeli ya mabe to panzi. En tout cas, tous les pour batouter, s'abonner, parce que chaîne Oyo, tous les pour au président de la République, au pouvoir, opposition, au salima beto, au panza, mesdames et messieurs. Bande wa komi poto kezaki souffrance ezaki tellement na Congo, ba prépara ki coup qu'il faut ba longwa, so ki ba komi na Europe, mesdames et messieurs. Ba komi avant concert des danseuses ba kimi. Bayokani nde bayokanaki ba réaliser en deux danseuses bakimi et après concert ba musicien misusu ba sauter ba mire à peu près ba deux niveaux ba musicien bakimi Fabregas, mesdames et messieurs. Show minde atikala ba nous sommes lobi dans famille ba onde ba loka et pour ponge les kaki comme aboaka ki makasi na ndulu on peut vérité dans vos cabanité, on dirait que ça là dans mon plainte. Bon de matière biso attend ba commentaire bato voilà Paris voilà Lyon parce que chaîne absolue était là dans Lyon mini. Bon de matière biso na ba commentaire mesdames et messieurs. Paraît-il que concert ya Fabregas et si moi il a monté comme Ezaki annoncé brusquement parce que concert Ezaki bato bana ozelango yango ndemte Ezaki annulé ba combattant ba télémaki pour na yango. Et après concert wana Chomi azalaki fatigué na pongi baninga ba ko sauter ba mi ya yebité donc ça dit ba la musana ndeko la musi muninga wala musi muninga do ba kima groupe car le quoi ba evadar na prison oyo a bouger muninga bouger muninga 2h du matin ou 3h du matin ba ba sauta ba mir ya milai. Donc, alors qu'il paye du coup tout est à Boukana, toi ça la ligne est allée et monsieur coup téléphone, bah le rotateur mesdames et messieurs. Toye na défaut ya Fabregas, yozo mema bana Kinshasa na poto na décembre poto ba décorer pour na ba fête. Décembre ba tcheba mwinda. Muto uti na Kinshasa parfois na Kingasani. Vi passe le rôle à Chomi, animateur wana. Ce que d'ailleurs la mouka, je pense pas qu'elle est là. Auta Kingasani. Yo me mien na poto, vous assure que vous ont fait la période où vous avez mis ces belés, monsieur va faire na passe, monsieur va faire na famille ba passe. Et pensez-vous que nebo kenda kina ba okena bango, ozaki sûr que ba ozonga mesdames et messieurs. Bande aux musiciens, faut bien réfléchir. Ou soit tu as dit bah j'ai yo na ba musicien boyokana ki batika la kuna, mais je pense aussi même pas que au coquille comme ma musicien pour batika la pour orchestre bandeli à 0 siko. Na décembre yo comme ma musicien na pototé parce que la micho poto ça la micho lolat, bah j'ai des lumières partout, bah j'ai ni partout. Vous comprenez? Pautika la kaka, faut tenir nos pesa bango. Fabregas tangu des danseuses bakimi a renforcé sécurité. Chaque chambre na ba bodyguard, ba garde du corps ba okenge la bango. Donc ba vaine ba kenge la bango na porte, donc on ba lali garde du corps avandi na porte na kiti. Mesdames et messieurs, bango ba jumper ba fenêtre. Fabregas sola bien te Fabregas ça il aura malongate parce que parfois tu as bonne volonté mais en décembre au comme ma voiture Kinshasa te passe za makasi passe eza makasi na ngonga una Kinshasa utamoni trou ya poto tamsu na Kongo beta tamsu makolo depuis pas la bango tina répétition parfois kolia tamsu kolia e baraté tozolo ngana répétition ki ngasani makolo aiti na mbinza passe au répétera ayo memie na poto pe azonga baza ba famille baza ba connaissance baza ba oncle baza na batu o ayebi se que non papa d'ailleurs on est ba musicien trop basala ka musique na mboko na biso basala nga pour na poto to monango roi David akenda poto abani musique ba côté ba ora beti ko kira poto tikali
tout le monde va musicien belé. Un bon musicien, mais côté musique, il y a beat moroboui. Parce que Congo tellement passe les kimingi. Tout le monde vivra dans poto. Bah Congo le monde vivra dans bande poto. Donc vaut mieux que des potos. Alors on dit m'a sacrifié carrière na emo bimba pose aka na poto. Malgré que benga poto za cimetière ba musicien andimi yango mais azalaka na poto mesdames et messieurs. Fabrigas bonne volonté mais ça peut volonté à ma bé parce que n'atteint décembre au ko ma bana ya batu. Na poto te. Moi ba on sonde ba kimi. Bazo luxano moko ba marqué ba kangi muta sente bazo luxano ba luxano mususu mais ko muta sente on ba kangi wana o kolongola orchestre to otika e po ya opeta bien yem ta beta ilo kolo yem ta beti denda tu marches après tu dentes est-ce que a kolongo orchestre to otika ka na orchestre bato ba sola ba luxana minute oyo toki bakangi su mususu lisusu batine ce message awa est-ce que barozonga na orchestre to bazonga na orchestre te ndeko nanga s'abonner parce que la chaîne na biso auto solo mambe belé mesdames mesdemoiselles et messieurs merci la fidélité la bino peu confiance vous avez belé côté la mission la biso yo na za relation yo yeba que vous avez belé face à l'actualité des missions ba congolais au s'abonner na nous s'abonner la chaîne na biso aimer partager ma vidéo na biso merci na ndeko boa na kata King France télévision to sepelo wapi ko ba ke boze belé côté la mission na biso kimia ya Yesu Kristo basi ya mwana tata Nzambe engela mabota mabino Noël là mon pe ba bonne année 2022 ezala kitoko o wapi pe na mapamboli na ba jesu ba otala vidéo oyo kimia engela mabota mabino King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision.